bino émission na bino oyo et c'est pensa ka bino émission na bino oyo etali sa bino malima so ezali oleka kati ya mboka na biso RDC ezala oyo etali ba musicien ezala ba en politique ezala makambo so ya mboka na biso donc je suis là pour vous montrer seulement que mboka na biso ndenge nini eza ko évoluer ezala makambo ya mboka na biso ezala makambo ba musicien donc na la kisaka bino toujours parce que émission oyo eza indépendant toujours garanti na ba musicien ba comédien mais eza dépendant na projet dépend na makambo so parce que eza socio-culturel et le long simple servante na bino kari zawadi na tena kati ya yolo je pense que bana poto nde boza wana kozomona ba oyo nyonso bavanda na poto komoni ana na kati ya yolo comme on dit toujours que yolo c'est Dallas le long na kitali pas makamisi na biso ya yolo mpona kotala makambo oyo ezoleka na mpona to ya dollar parce que vraiment vie sociale ekomi na pasi vie sociale bakongolais ekomi na pasi tozoyeba te soki tokomi wapi soki tozokende wapi parce que dollar yango lelo toyebi kete dollar ezalaki na 9 000 francs mais lelo tokambo dollar ekomi 14 000 plus misusu kokende ozomona dollar ekomi 14 500 14 300 14 200 to tozoyeba te soki tokomi wapi soki tozokende wapi et alors lelo nakitaki ana kati ya yolo c'est Dallas pas makambi na biso na tuna mpe bango soki bazo se retrouver ndenge nini par rapport ya to ya dollar yango ndenge de basi na yebi vie sociale yango soki tozokende wapi soki tokomi wapi nzambe kaka asunga biso et ana zala bandeko na biso ya mobali bonjour kombo nani radio okomatya mwa fois balanza kongo vérité pole bazolanda balingi bayeba ndenge dollar ezalaki na 8 000 francs ezalaki na 9 000 francs mais tokomi na 14 000 est-ce que yo oteke kambiste ozo se retrouver ndenge ezalaka liboso ou ozo se retrouver lisu te mama tozozwa formé loko te mais tobika kaka na ngolo ya nzambe to ezalaki na 92 lelo to ekomi ntina 140 tovivre bien te tosenga bagouverneur alandela nao makambo koma explike to ya mboka ekokoma ntina 40 dollars ekeleka franc na valeur donc biso tose retrouve te gouverneur atala makambo oyo esi makambo oyo mpenza etali gouverneur bona yebi te gouverneur ya André Kimbuta ozolanda biso emeka mpe kosi otala makambo ya mboka oyo po toyebi te soki tozokende wapi sikoyo ministre oyo d'après yo parce que tomonaki matata mpona alongwaki atikali dollar na 92 mais toyei komona ministre badi banga aye dollar emati ekomi na 12 000 alongwe dollar ezali koévolue toujours ekomi 14 000 sikoyo oyebisi baministre nini par rapport à to ya dollar nde tozoévolue na bavie sociale na biso nosenga liboso na autorité numéro 1 ya mboka na biso Congo son excellence monsieur président de la République soki ye akoki kosolola na bato na ye bayeba kozwela biso solution ya likambo oyo po soki tolobi tobwaka miso na ngambo baministre mosusu baministre bakozala incapable mais tosengi na mokonzi ye moko ya mboka ameka kotalela biso likambo po biso moko vraiment tokoki na biso te tokomi na suka. Ok, merci na moni ndeko azali loba ndeko to ala posa loba ya loba parce que to ala choix des makambo mboka na biso kombo nani na Chesco Patrick par rapport à dollar ndenge ezo ko évoluer yo lokola kambiste est-ce ozali ko se retrouver na vie sociale ou ko za ko se retrouver les sociétés par rapport à ndenge ezala par rapport à l'impossible vraiment c'est ça qui est si pour tout le monde on va créer la manière ba mo ba le ba frila absolument ba bien voilà et il sera tout de tout quand c'est la montée à bana toi d'abord pour et puis enfin d'accord ça rapport à l'impossible toi ne voulait bien la minute de tout les super c'est quand le bano ezani ni pas ministre na biso mboka pe ba président biso mboka ba bazolanda biso le bano ezani ni pona bango pona ba kunza mboka libéra moi comme c'est vie sociale bala ni la pima mbato oyo tout moins stable le mati le kiti le salibo au surtout des mati sous ma case et mati na ba 15 on va luka iso mati na ba 90 wana tuzala liboso et ça la biso mangement bien. Ok, merci na sepeli balanza Congo vérité polele na kanisi kozolanda biso kozomona bino moko kozoyo kandete ba congolais na ba congolais bazolela ya dollar vraiment toyebi te soki tozokende wapi donc toyebi ke dollar ezalaki na 92 mais tozokamwa ekomi na 14 000 dollars nazoyeba te soki tokomi wapi soki tozokende wapi na vie sociale oyo en tout cas
bakonzi ya mboka bomeka mpe kotalela biso vie sociale soki tozokende wapi parce que soki neti na pays vie sociale eza bien te moyen mpe biso mpe tovivre bien mpe eza te me tozokote tozopesa bino bavoi bomeke mpe kosunga biso mpe kozapela mawa ya bandeko na biso papa na ye tozokotuna yo mwa motuna bonjour papa kombo nani kombo na ngai kabalaki na kombo kayebeli ngai papa kabala par rapport na vie sociale na biso ya mboka na biso RDC ndenge dollar ezalaki na 92 lelo tozokoma dollar ekomi na 14 mais presque valeur ya 15 dollars ndenge ezalaki olobeli gouvernement nini asalaka kamaso akitisa dollar ekita biso bapeuple tozwa moyen ya kovivre soki moyen soki dollar ezomata bongo mais moyen biso peuple tovivre eza te biso petit peuple tozosouffrir na degré ya se vraiment moyen eza te tozosengaka na mokonzi ya mboka atali na biso kaka likambo. Ok, merci papa nakanisi balandi ya Congo vérité mpe kini makambo bozolanda biso parce que mutu nyonso aza toujours ko se plaindre donc to ya dollar emati to tozoyeba te bana na classe donc dollar eleki lisusu valeur ya mboka na biso moko na kati ya mboka donc franc congolais ezoyebana lisusu te mais dollar edomine donc bakonzi ya mboka bomeka mpe kotalela biso likambo to ya dollar tozoyeba te soki tozokende wapi soki tokomi wapi en tout cas peuple congolais azosouffrir peuple congolais azonyokwama bomeka mpe kozela biso solution toyebi te Michael Malonga Christian na kati ya Canada bozolanda biso baja kikita badolax bianco na kati ya Londres pourquoi pas aussi na Jean-Marie Akofa na kati ya Bruxelles bozolanda biso et Georges Crezen bozolanda biso en tout cas tozoyeba te po ya dollar tozokomde wapi so tozokoma wapi en tout cas nzambe kaka asura biso parce que peuple congolais aza toujours kolela et tozolela tozonyokwama to toyebi te soki so toyaka kotika bato na kati ya mboka oyo vraiment toyebi te nzambe kaka asura biso. Oui, merci chérie. Toujours continuer toujours na micro balade na biso par rapport à la toujours makambo ya mboka na biso ndenge toujours évoluer parce que toyebi te lelo soki tokomi wapi dollar soki ezokende wapi soki tokomi wapi do toyebi te parce que dollar ezalaki na 92 mais vie sociale donc na biso na RDC tozoyeba te soki ekomi wapi soki tozokende wapi dollar pese ekomi 14 300 14 200 do toyebi te soki tozoke wapi soki tokomi wapi chérie nakoka mpe kotuna ndeko na nga mobali mutuna bonjour yaya kombo nani Stéphane Bokongo vu que dollar ezalaki na 9200 donc na 92 mais lelo ekomi na 14300 14200 do toyebi te soki tozokende wapi loba na yo eza nini vraiment yaya nazoregrete makasi pourquoi quand ndenge olobi so otali bien biloko ya ngai nafutaka ndako 30 dollars wanaofuta na 27300 soit 27600 mais lelo 30 dollars eza na 42000 nazokoka mpe kofuta te ça risque même nabima na ndako likolo ya to ya dollar okosala ndenge nini bakonzi batala biso likambo bakopesa ta to ya dollar te pe permettre biso bana kosala bamusuku bamisala eza te na mboka po tokozwa mbongo ya tofuta bayepe biso ozosala mpe mosala bafuta na bato moko ya 95 93 bato ya kala eza 14000 mais bazofuta wana ba 92 93 tokokende ti wapi yango tokokende ti wapi na mboka moto mosuka wapi vraiment pasi. Vraiment merci ndeko na ngai bandeko ya Congo vérité poye kini makambo donc Congo makambo partout bozolanda biso bozoyoka ndenge ba congolais baza toujours ko se plaindre dollar ezalaki na 92 vi ke komi na 14000 ndeko mobali asokoka so ata kofutela ndako te donc ekomi kosala ke azonga te pa bapara vraiment bakonzi na biso mboka bomeko mpe otalela biso nayebi te so naki otuna papa na biso mutuna papa bonjour kombo nani ya place lepo vu que dollar ezalaki na 92 lelo ekomi na 14200 tobana eza nini mpona gouvernement mboka na vraiment merci chéri Cobectos donc nayebi te ndeko na biso kombo nani il y a Fabrice
tonton Fabrice balanda Congo vérité poye bazolanda na Congo makambo Afrika telema tiki bazolanda o bazana posa baye ba fike dollar ezala na nonwande lelo komi na 14,214,300 doba na o ezanini tolanga eza ministre na biso ya siko bauti onome abulaka bien biso souffrir biso ba peuple congolais to souffrir makasi donc biloko eomata nango du jour au jour tozo souffrir yango toloba eza vraiment à mon humble avis un cri d'alarme ezosala biso pasi parce que biloko eomata nango dollar ezomata biloko emata la vie devient complexe on ne sait pas comment bien vivre voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que ndenge pe dollar yango ezomata mbongo yango pesa na circulation quand même que ozata bikete dollar emati mais mbongo eza na circulation ya pasi comment ça veut-il mbongo ezalaki na 90 000 eza na circulation lelo na 14 000 quelque chose donc c'est difficile mbongo ezaka na circulation te tozo souffrir donc peuple congolais a souffrir bakonzi ya mboka babulaka na bango bien bakaniselaka biso bien qu'ils pensent positivement que nous sommes en train de peiner, nous souffrons. Je le dis tout vraiment avec la colère et avec une méchanceté. Donc il faut que notre gouvernement puisse bien évidemment penser positivement afin que nous puissions mener une vie meilleure. Et on est dans nos lois. Ok, merci beaucoup chérie. La famille Sibino Moko Bozolanda, les Congolais bazolela toujours. Basi na motema donc toyebite soki tokomi wapi soki tozokende wapi dollar en onwande tala bande ko mibali. Bande ko mibali ba licencié. Batanga mais lelo bazo se retrouver te. Nous tous sala mais bozofuta ye na 95 pour que dollar eza na 14 000 vraiment donc eza pasi toyebite soki tozokende wapi. Donc ba pe ko tuna bongo bande ko na biso ba o bazoteka awa parce que toyebite mutu nyonso aza ko se plaindre nyonso aza ko lela. Toza toujours en ami ko baladia pona otuna ndeko bonjour. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na Kevin Ngeleka. Kevin Ngeleka ndenge vie sociale na biso ya mboka na biso RDC eza ko évoluer par rapport na ndenge tozalaka liboso ba parents na biso bazalaka ko éduquer biso bien toza na vie ya bien mais lelo vie komi pasi dollar komi na 14,200 300 ezalaki na 92 yo ezosala yo ndeni ne lobeli yo nini mama pona ngai na moni mboka na biso komi kokenda kokufa ata pona biso bana tokomi konyoka makasi par rapport à papa na biso bano betela bango lisolo na ba époque ya ba mobutu ndenge bazalaka l'époque na biso tozonyoka makasi ba mama bakokende koteka kobenga na badola ngo pe komata moto tanga classe ezate dans tomba ba chômeur na Congo bana tokomaka ko débrouiller ko luka mbongo mais tozana agi moko fo bana kotangisa biso classe dola komata ba mère bazo discuter mbongo zo mona na te tokomaka ba chômeur ko luka mbongo ko sukula ba mituka ko tozwa mbongo oyebi te so bakonza mboka bakotela biso problème oyo basunga biso po bakitsa mbongo ba mère bazoma ofuta biso ba classe po tozonyoka makasi. Ok, merci vraiment na sepeli makasi chérie. Je sais pas soki tokomi wapi soki tosukula bimaka mboka na biso oyo ezopesa toujours nyonso kanda ezopesa toujours nyonso méchant tu vois omona mutu atangi classe mais se retrouver te akomi kosala mosala oyo esala akanaka te na vie ya kosala mais asali yango par rapport à une vie sociale eza bien te donc baparent par rapport ndenge bazalaka kala ndenge babokola biso babota biso mais lelo eza lisusu bongo te toyebi te gouvernement na biso soki ezokende wapi soki tokomi wapi donc batuka bakonzi ya mboka bomeka mpe kotalela biso parce que peuple congolais azolela ere nyonso nayebi te soki makambo oyo ekomaka na matoi na bino ou soti kosabotaka yango soki boyokaka te donc parce que tozosouffrir toyebi te soki tozokende api tosala ndenge nini mpo boyoka ke peuple congolais azosouffrir komeka mpe kokitisa dollar ndenge na to oyo ezalaki parce que tozokoka lisusu te tozokoka te tozonyokwama en tout cas chérie nayebi te soki tokoki nazwa mpe baimage ya bato moko na se kuna parce que tozoyeba te makambo badola oyo ezopesa bato méchant chérie merci parce que tozo continuer toujours na micro balader na biso nde tolobaki vraiment makambo ya vie sociale oyo ya RDC tozoyeba te soki tokomi wapi soki tozokende wapi soki mboka yango ekomi na kokufa lelo tozaka toujours na kati ya yolo sur Dallas tobandaki pour les patoro et tokiti toza siko awa na kwa ya université
université na Kapela place bana poto bolinga mingi place ba kolia bangulu bataba et toza tozo ba toujours attention koza na poto vie sociale na biso na mboka na biso ko ba tozo nyo kwa bande ko la biso baza na kati RDC bazo sumbu bazo nyo kwa ma dollar ezala na 92 mais l'autre vie que dollar est comme na 14 000 francs 14 000 so c'est 200 300 tozo baté so toke wa to komi wa biso tozo kende wa et la komeka pe ko tuna bande ko la biso bakambisa ya biso awa ya ko na ko ya université Kapela ceux qui baza un peu ko se retrouver ndeko bonjour. Bonjour. Comment nani? Gilles Vamosanza. Gilles Vamosanza to éviter par rapport à taux ya dollar ndenge ezala na 92 ko banda na éviter par rapport ko banda ko se retrouver nan le long ndenge komi na 14 000 est-ce que bozo se retrouver na banda ko se retrouver liboso ou cette différence est commis? Ouais, différence bizarre parce que tant vous avez na 92 $10 ezali na 9 200. Mais alors si que $10 est comme na 14 000 francs. Voilà, on comme ça $10 la minute sur le récit masuki. Côté ramon on a 141. Nous changer à 140. Donc bénéfice à 1000 francs. On pose à 10 000 francs. Côté à $1000. $1000 on prenait 6 là. Il faut ça fait 3 jours. Donc pas c'est remis à ma caisse. Moi je suis à banda pour les autres la tête. Mon mati, le retour est mati. Là on fait $70 sur le on a frappé ça. 98 000. 98 000 la valeur à $100 on a ndambu de tika. Si on a valeur à $70. Et mati les ma caisse. Vie sociale les gars beba souffrance de ma caisse donc yesi mate vraiment. Liloba na yo kola ba konza mboka lokola ba ministre na biso ba oyo ba uti konome bango pour que ezali nini pour que ba meka ko taila biso makambo ya dollar. Liloba suka ko ba réussir ba kitana dollar. Dollar so ezongi na ngwa ta na 90 ata 100 moins équilibre ça. Parce que les dollars et mati doit kokater partout souffrance de sous ma case. Souffrance de ma casse donc on va mettre dans le gouvernement côté à qui ça dans dollar ceux qui tient on a c'est maramaga et ça mais ce cas dollar raison maintenant dit maso to kende c'est mieux que aux antennes na l'IFEL qui est aux la RDC. Vraiment merci ndeko alobel biso ke c'est bien ki asa ta na l'IFEL ki asa na RDC parce que aso ko kali susute aso futela ndako na $70 mais so beti $70 wana na franc donc ezo sala ba ça quelque temps mutu pas si donc na so ebate si ko pino ka musala bino ko babike te kinwa ala la ndako e pa ba parati 40 mais si ko so kinwa ngo alongwe pa ba para aki ko futela ndako dollar si ko to ya dollar ezo compliqué donc azo ngali susu na ndako e pa ba para ngo donc to zo ebate so to komi wapi ndeko mobali bonjour. Comment nani? Puisqu'il me dit que dollar est là non de que cambis c'est le commis à 14.2 14,5 ça fait combien d'autres zones va sous-souter et pas dans les stadions de ça non pas parce que il passe là il m'a dit ma case je pensais du sommet moi je suis exacté donc bénéficier moi kala là on a ndé et moi on a 4 zuma 2000 francs et là moi ça m'a allé je commande pour la main c'est normal là il m'a dit pour rajouter. Peut-être moi à 141. Donc nous $100 francs congolais. Mais parce que $100 francs. $100 de ça 1000 francs. 1000 francs. On dit qu'on y a une maille, tout un dame. Donc on va dire, c'est un la solution. Avec ce dollar et qui bénéficie avec des bénéfices qui est attends, ça c'est normal. Mais dans le 5, on a 140 euros. Et c'est matin. Il a maintenant ils pour la bakonza mboka. C'est la solution qui là. Donc nous avons ici madame Tete. Donc quand tu veux biso changer peu, ça se passe tu n'as moins dans tomo stable. Oui, match qui demande que ici va bien. OK, merci beaucoup Géry. Donc anisi penza ba kambisa yolo ba bango moko ba lobeli na micro na biso ya Congo Vérité parce que tozo kokate vie sociale qui ndenge komi donc on se bat ceux qui toke wapi ceux qui tokomi wapi ceux qui tozo kende wapi ndenge ka nzambe azo sunga to éviter ceux qui nzambe akosunga biso to ki to vivre ceux to continuer toujours vivre ceux to parce que tozo nyon kwa madola 14 000 do to suka ndenge nini to koma wapi tozo kende wapi to komi wapi en tout cas ba konza pas comme meka un peu ko la biso solution parce que mutu moko te yaka na sa moi ofo aya ko tika mutu biso no se to yaka ko se retrouver mutu o aya ki tege atika
bakingani nde azala pe na donc atala intérêt na ye moko propre ezalaka te na komeka mpe kozwa ndeko na biso ndeko bonjour ndeko na biso kambiste vu que dollar ekomi na 14 000 francs na place oyo ezalaki nonoi nde epa no ezolobela yo nini nakoloba kufiane biso tozomona mambo elekala moko dola oyo ebandi komata malembe tie komi na 14 mpe suki te ekomadi dola 20 000 so baosola yango balimiti te bango bazolandaka ekilele na bango bakonza mbuka bamona souffrance ezoya te kati na biso bapepe fo oyebisa nde bango message oyo baloba dola ofekita soki ekiti te tokokoma ntina 20 po tozosouffrir intérêt komi ya 100 francs bénéfice komi ya 100 francs longo ya 2 komi ya 100 francs so otekisa ndola oza mili tokoma ti wapi ilobano epa bakonzi ya mboka epapo bakonzi ya mboka bango bakonzi ya mboka bayemaka mbo ezoleka dola oyo mpe mbongo nde ezomata eza bango mpe baomatisa yango bakende osala bakope na bango kuna ya oteka bambongo atwa likolo yango biso bapeti kambisa tozozwa yango conséquence oyo so bango batelemeli makambo wana biso tosiki makambo oyo te bango mo bayebi sukisa makambo mbongo nde ezomata bakenda koteka bambongo na babiro de change na batwa likolo na ba 145 147 siko biso tokosibir yango bazwa solution mpona makambo badosie makambo bakenda koteka mbongo na twa likolo biso tokomosibir. Ok, vraiment merci ndeko na ngai vraiment ezosala mpe motema pasi congolais toujours azolela congolais azonyokwama vu que dollar eza nonoi nde lelo ekomi na 14 quelque donc motema pasi antuka bino bato nyonso bandeko na biso koza na poto koyebake bandeko na bino oyo batika na kati ya mboka bazonyokwama tozosouffrir vraiment makasi donc toyebi te vie sociale oyo soki tozokende wapi donc oti kolanda ndeko mosu alobengi te c'est bien afanda ata na lifeloki afanda na kati ya RTC donc tozoyeba te parce que c'est comme si bakonzi ya mboka baotolaka baintérêt na bango bazoyoka pasi bato oyo baopesa bango bavoi te mpo bazala lelo oyo bazali mais sikoyo biso bato oyo topesa bango bavoi le tokomika tozonyokwama tokomi bangamba na bango vraiment eza pasi yango mpenza nazolela toujours epa bakonzi ya biso ya mboka en tout cas monsieur bonjour. Bonjour mes mamans. Kombo nani? Comment nanga monsieur Henri? Monsieur Henri, vu que dollar ezala na 90 lelo komi na 14, c'est pendant ezolobelo nini? Ah bon, pour ngai eza passe mingi kwa bapona bakonzi biso ya mboka. Comprendre? Lelo pena inflation ezosalema trop na mboka na biso. Comprendre? Billet na biso, comprendre? Yaso na valeur te. Bapusa bito ta lelo dollar comme na 92. Comprendre? Salaire à ba parents, comprendre? Salaire ba parents ba futa bango na to nini? Ba futa bango na to ya C. Mais ce dollar à l'icolo, comprends? Ce que les parents vont foutre, la vie au bana, la classe ndengeni. Comprends? So kuna l'icolo, va foutre na tom sous, mais sur les marchés, tom sous, to vivre ndengeni. Aba kontambo aba bongisi. Vraiment merci vraiment en tout cas chérie, et ça passe parce que on a bandu ko mobile de bazolela, bazonyo kwa madon na éviter oki hôtel biso moi image, to me ka pe ko tala, vraiment et ça passe pour la mboka oyo. Nous bato bosa libanda so bino ko ke bo bosa ni biso en tout cas na on toujours na ba combattant pour me rappeler ko télé mais la mboka la biso parce que ça ne va pas vraiment chérie me rappeler ko télé biso image to me rappeler ko tala ngo monde mobimba to severa en tout cas vraiment eza pasi quand na loba quand bino mo bosi kolanda ba peuple congolais nde ba lobi na kati ya micro na bino e bino no c'est partout boza ba fan nanga bozo landa toujours émission na bino vraiment quand peuple congolais azolela donc to ebité so tozo kende wapi so to komi wapi dollar nonwande à 14 000 donc to ebité bato o baso foutre la banda ku dollar bazolela au moins mutu so biketa bana foutre la ku 30 000 francs mais en dollar donc azo ebate so a foutre $30 mais na franc a yebate mutu parce comme ko sala azon attaché les parents nous sommes foutu dans $70 ado et comme si on était foutu on a fait ba 100 quelque donc azo batté comme ko senga ki azon acheter les parents bana classe bazo ko kali susu te ba parents ba ko su ko tangisa bana te en tout cas vraiment gouvernement la biso bo me rappelle ko za solution pour la makambu ya to ya dollar oyo do to éviter ce tozo kende wapi na kasi batu musu kutu ba koki na ba ko loba te parce que ba lobi ke te mais pas loba ebele ba lembi do bazo zo la bango pe solution te en tout cas vraiment gouvernement la biso elle a reçu un penza pe na ministre la biso Bruno Tshibala
bauti konomé vraiment mais quand on soit solution pour la makambo ya dollar au vu que matata ponyo azalaki na pouvoir dollar azala 90 mais le fait qu'il est sorti makambo nyonso échangé vraiment en tout cas to seki ba ministre nyonso ba gouverneur ba nyonso oza mokozi ya mboka bomeka mpe kozwa solution ya kati ya mpona peuple congolais parce que peuple congolais azolela vie sociale eza te donc tokomi na pasi tozoyeba te so tozokende wapi so tokomi wapi so bazobelela lisusu mpona bino te soko bakokende kobela bakende babela bato yango bake babela bangolais baugande banini te babelaka bino bakonzi ya mboka parce que mboka oyo eza ya biso mutu oyo ayaki kotika moninga na kati ya mboka oyo aza te biso nyonso toyaki mpo tose retrouve na kati ya mboka eza teke bino botondwaka bino bose retrouve ala biso tonyokwamaka donc ce n'est pas du tout bon ce n'est pas du tout bon bakonzi ya mboka bomeka mpe kozwa solution mpona makambo ya mboka na biso vie sociale eza te peuple congolais ezonyokwama tozosouffrir nakanisi ya Michael Malonga Christian na kati ya Canada ozolanda biso pourquoi pas aussi na Jean-Marie Kofa na kati ya Bruxelles Smart Brandon ozolanda biso Georges Krezan vraiment bambote ebele partout bozali napesi bambote ebele na Deborah Boule na bosani yo te parce que biso na bino tozonyokwamaka na kati ya moyo ya kinyo toyebi te Jerry Cobectos 207 ndambe image pourquoi pas na Fofolo na bosani yo to okapi nyama kitoko na kati ya mboka RDC ata soki mpe nyama yango eza mpe ya makasi mais soki tozose retrouve te dollar yango na ba 14 donc toyeba te soki okapi yango ezali su na valeur donc toyebi te Jerry nzambe asunga biso na bosani te kopesa Jeanne Kikita bambote ebele place ozali pourquoi pas aussi na Michael Malonga Christian Josué Basakanya Neftali Basakanya Mama Brigitte Teketele Guy DG bambote ebele pourquoi pas aussi na Georges Krezan bambote ebele partout bozali un des servants Stebno Karine Zawadi Nazareth toujours wana okita na micro balader na biso mpona ntina koyebisa bino mayebi ozoleka na kati ya mboka na biso na bosali te Roger Isei sali toutes les familles Isei partout bozali pourquoi pas aussi na Lauriane Soumaïli ma maman Fatouma Zawadi bambote ebele place ozali pourquoi pas aussi na famille na ngai Etienne famille Etienne partout bozali bino bato kosalanga grâce ke naza lelo oyo nazali Karine Zawadi vraiment napesi bambote ebele nazongi lisusu koloba toujours mokonzi ya mboka monsieur Bruno Chuba la ministre oyo bauti konome vraiment bolika kozwa solution mpona makambo ya to ya dollar botala mpe vie sociale ya baninga parce que toyebi bino mpe bolega mpe na banzelo biso tozonyokwama toka toyaki kotika bino te na kati ya mboka oyo bino bato kotelemeli mboka bomeka mpe kozwa solution mpona makambo ya mboka parce que moto ayaki kotika moninga na kati ya mboka oyo aza te engai na bino tomonani suka na prochaine émission bye